Awa ya Karine Pala akei Nollywood. Bopesi ye visa, bino bopesi ye visa to abengaki mutu po atuna soki nini tongi ndenge nini. Po apparemment te ndeko na biso alingi komipesa ba importance. Donc pour na pays africain, lokwa Nigeria, il faut nini. Ya Karine Pala yo wana uti Nollywood auti visiter au sali makambo nyonso osala ngo normalement et bonnement. Nollywood ya mutu teka ndenge mo pe na omona batu ba congolais to wana ba problème ya ko s'accaparer ba biloko tu as vraiment un problème sérieux. De ce qui yo komi okanisi ke yo mutali boso koma ki yo batu bazala yo bazalaki. Coupure publicitaire, je reviens après. Je reviens tout. Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service. Agence de fret aérienne et maritime. Yende ya mukolo Kokodi Koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde. Pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba colline ya ndenge na ndenge pesa biso confiance côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya deux fois te otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo okozala bon mobimba. Il y a différence exacte au biloko na Chine au futimbongo na destination. Ekeyo. Oui. Ba Congolais belé na lobaka na lelaka que ba ko intimider bino pa bato moko boye parce que vous ne cherchez pas à vous instruire, vous ne cherchez pas à faire de recherche. Lelo internet est à la portée de tous. Lelo internet na maboko ya moto nyonso. Mais si ko biso to pona ka internet pona ko fingana. Point barre. Les recherches on ne fait pas. Tout ce que tu as tout ce dont tu as besoin. On nous en a besoin oyeba. Ya fongola ka téléphone na yo. Kota na na biso nyonso atako koma. Ozi makambo komi na lingala. Bon lingala peut-être traduction Google les moi passe. O komi na français o traduire en anglais. Nyonso, je te dis tu as toutes les réponses que tu veux sauf Yanzambi. Pour me dessiner Nzambe na Google a ozalate. Alors tout. Si on a tout na rabatu. Question ngeza la pour comprendre nga so comment makelele tout ça là na osala. Na osala moi maki. Tout ça là mutu moko ko ya na internet ah Nzambe na ngai ngena biso. Nzambe fa sunga biso. Apo ka ngeni nga chote. Nzambe fa sunga biso. Surtout milieu à théâtre, il faut vous instruire. Et bien il faut pas s'instruire le bateau ba Gomez ba au sarana la binoté, ba ya au conseil la binoté, ba vani na bango ba ko sabino, direti ministre ya nani ya culture ya Nigeria après ça permission que yenga zawana yende muto fa faire ba congolais ba visa ninga za congolais numéro 1 le premier congolais arrivé à piétiner Nigeria à piétiner ses pieds le bino maman ya nani à mettre ses pieds à poser ses pieds au Nigeria yango faut yeba de kapa na ye pour faire ça ba tout visa d'abord faut démystifier yango. Le fait que Nani Gomez a Kenaga Niger a tourné, ça n'a rien à voir. Tout le monde peut partir. Et tout ce qu'on demande là-bas pour tourner avec ceci, cela et tout cela, tu peux bien faire ça sur Internet. Au côté Nollywood, Kuna, au Tuni, moi je suis actrice de tel, au Sali, au Remplir, on peut sur même les tarifications. Bango Barabastar, il y a solo dans le sens que, Bazarana manager, c'est là-bas, Moussala, Bazarana bateau, Batekra, Bango, Barana service à communication, ainsi de suite. Donc, il y a ça occupé dans Maramoussous. Bisonde Awa, Yomoko communicateur, Yomoko manager, Yomoko publicité, Yomoko tout. Même si nabiso mutana na moi chance wana ya que bato basala la publicité ba ya volontiers ba ye wazawana même si mutana na chance que aza a embaucha manager ou a futaka ye aza une équipe moko boy hein. La communication est très importante pour na bato yango zo mona bato ebele ngo mona bango bongo baza na bango ba star ka ya kombo ba artika la kana ye ko zala ka star ya solote sikoyo Gomez a commissaire Nigeria on dirait que yende mutu fa pesa artiste nyonso congolais aval ya kokende
Nigeria. Na yeko zonga lisusu na sujet parce que na moni ya Karine Pala azakuna na Nigeria depuis plusieurs jours. Je suis sûr que y visite et ayeba comment ça fonctionne là-bas. Tant que zonga de tokoluka to yeba comment et tout et pourquoi. Mais artiste nyonso na carte na d'artiste, na visa, na passeport na lokola artiste, tu as le droit de sillonner le monde, aller chercher ton visa pour un spectacle ou pour un nini parce que un artiste ya solo na pas pi mela visé za moi passi on a faut boyer ba. Déjà moi je parle de l'extérieur du pays, je parle de l'extérieur de l'Afrique. Je parle pas de l'Afrique seulement. Non lo bela di banda parce que si on écoute en Afrique c'est encore pire. Donc il faut pas payer sous visa sur ma carte mingi parce que ce qu'on a carte on a besoin de que s'enregistrer car bozo ka ba carte bozo ka bozo la bo s'instruire bo se cultiver, c'est très important pour un artiste parce que artiste sera commis quelque part a rekobeta di solo par rapport ya art ya mboka wana il faut yeba so commis na Nigeria obandi ko tuna bango ba question et flata ka batu wana so obandi ko poser ba question sur leur art, sur l'évolution par exemple du film nigérien. Ndengeni komati kotati dans le monde extérieur. Oui, c'est la langue ou bien sûr, mais aussi il y a beaucoup de techniques qui ont été mises en place pour que comme à niveau wana. Ceux qui se côté sur internet, ozu moi idée wana, il y a acteurs na bango comment ils vivent et tout ça là. Ozu ango au tiangwa en avant. Au romona ke batona ba rozala flatter ya ce que yo oyebi di solo na bango. Ndenge moko biso yo sentiment so to moni mundela loba. Lingala. À s'intéresser à biso. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais si comme on se cultiver, te yangwana Gomez aya ko sakana ba te belé disant que baya ko tuna nga ndeli ba sala pona baya Nigeria. Gomez est qui au Nigeria? Gomez est qui? Il pèse combien au Nigeria? Rien du tout. Ni en termes de banque, ni en termes de l'art, ni en termes de tournage. A pesaka et l'autre côté na Nigeria. Et quand je vous dis et l'autre côté veut dire et l'autre côté. Donc, aya mutu moko bo aya alinga misala minene, ami moni on dirait que ya yebi, Gomez est venu distraire les gens ici en disant que non, ndenge zana batu baya ba lekara pa na ye po ba ke ba luka ko sala eloko na Nigeria. Ngala ko peut-être ko benga mutu parce que na okende mboka wana, atande tozala ka boye, ata tozala ba artiste te. Ndeka tozaka boye, tozaka ba journaliste, ndeka tozala na camarade na moka na Braza. Ngana zoya Braza na kobenga parce que ya vanda na Braza peut-être ana plus de maîtrise, non pas parce que na zo senga yo ke tika ngana sa photo to zo senga ngai OK tika ngai na sala soki nini, non, c'est juste parce que yo za la kakuna na lingina za la trop étrangère te pona yebi ni nzela ni eloko yo koko edenga na kotambola na kosala bo. Mais ça ne fait pas de toi une femme ministre de l'art, ou ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus spécial que les autres, non. Faux, archi faux. Faux, archi faux. Et puis, bon, tu as certaines personnes, parce que certaines personnes pensent que le fait que yo sur téléphone no tomboli au bengié, a mis moni important. A mis moni important. Oh, important, hein? Yemoko ninga zawana, nenge yemoko azawana. Ah, na makasi ya kosala nini. Yawana tuni nenge ya Karine Pala kei. Gomez mutapesi visa. Gomez mutapesi soki nini. Oh non, mais non, arrêtons un peu. Même peu ça a importance, bête, parce que les gens ne veulent pas, dans le milieu du théâtre, les gens ne veulent pas s'instruire. Les gens ne veulent pas savoir. Apprendre. Il faut apprendre les choses. Les gens n'ont pas Google les awane ko aider. J'ai aussi besoin ou de ne pas d'avoir ou de ne pas avoir quelqu'un. Guide à partir de Internet. Guide na yo ya mboka nyonso linko kende. C'est possible. Hein? Yango nazo tuna ndenge Gomez a comme ici Nigeria on dirait ndako tata na bango wana na tuna nanu ndenge komisi ngo lokwa ndako tata na bango wana. Oh ababa ya babenga ka ngai. Babenga ka baza ebele babenga nga awa. Mama babenga ko te po mto pesa ka visa. Babenga ka yote parce que ndenge yo zawana yo mto ko fase pas pour preuve. Ba oni so babenga batambola na yo to zora ka grâce. O salise da film na mutu nini ya malonga. Ça lui a apporté quoi? Azongi azo salaka film mais pas la biso. Ça lui a apporté quoi? Posons la connexion malongate. On a une connexion malongate ya to loba ya solo. Yo po ozo kaki di la kaka. Connexion malonga ozana mote. Siko agodie mbela yo ba panza na yo olingo misala lokwa neti ke yo soki ndenge ni na ndenge ni. Yango na yebisa ba artiste nyonso. En tant qu'artiste, vous avez plusieurs possibilités
d'aller faire des tours dans plusieurs pays d'Afrique comme dans le monde. Ce qui a une valeur na yo. Une fois qu'on a une valeur na yo. Ozana ba biloko onyo so basenga kana ambassade ba carte d'artiste et tout ça pour s'enregistrer ya. Ba misusu bande ba sala 25 ans wana ba na ngote. Ya bijou la reine wana carte d'artiste na. Voilà ngo. Toboze la carte qui voyage mo ko pour voyage betami, ba ye ko beta bino bolinga ba bino ko ba ngulu. Wana ndebo ke bien. Karine Paul a utilisé ngo, il y a Karine Paul a utilisé ngo parce que azo comprendre avantage aux artistes. Artiste modéliste. Ah na casquette mi balé mo bimoye ko permettre ya ken. Local artiste faut na carte nom d'artiste enregistré dans ton pays. Ça te donne le droit. Il y a aucun négociant à part. Tout ça ba sengi opé ça ba œuvre na ko pesa yango ko telema wana ba ko pimela visa te. Ba ko pimela visa te ko ke na Niger eza pena fufu pelelo na iso fufu pe atke ba lisusu. Ngai na tamboli na quelques pays Afrique, net in Gabon par exemple. Na senga demande ya visa lelo. Lobi va répondre nga. Lobi. Kaka pona na carte d'un journaliste. Rien que par ma carte de journaliste, j'ai la possibilité de faire beaucoup de choses. J'ai demandé les visas pour mon fils. Na carte d'un journaliste. Et le code si visa était le mususu. Ça n'a rien à voir. Donc je vous dis, respect le baba pesa dikolo ya carte non ya journaliste. Yo motala biloko mususu ko to mona ngo grave cas pour rien. Il faut ba la sarabino. Bon mona ke ba gomez na ba fufu ete ba penda bilobela ça sur internet. Ah le côté ko banda lelo timu ko yesa oya. Et le côté pena et le côté donc asomi que ça pour moi ça importante parce que pourquoi parce que Akeina Nigeria. Mais le fait d'aller au Nigeria ça ne change rien. Tu crois que elle est la première congolaise qui a quitté Nigeria? Non, il y en a plein. Il y en a tout na pasteur nani papa tant au tout film nigérien ça a une importance ma casse. Nani président Caleb Azala kuna a gagné nini kuna azoki nini au kutu nani au lobata au kutu le film nigérien ça a un impact zara na okalate film nigérien ça a un impact ya makasi ya na mboka oba na mboka na biso ya degré que yo moko soko vandi penozo tala bato bazo zela film nigérien mais okokate ba série wala siko ba président Caleb Bazala kuna et là on y apporté là bas. À part savoir attirer savoir ailleurs opposer mon amboka nae et ça lié quelque chose parce que Nigeria ko lingate que yo à promouvoir congolais moko bonaka amboka nae pendant que yewa na zo telinga na ko luka ndenge ni ko émerger et ça la maté ata l'état na bango ninga bimisaka mbongo pona ko pesa culture ministère de la culture na bango bimisaka mbongo pona ko pesa ba nani oyo ba artiste a ko bimisela hôtel a bimisela l'étranger te pour ça patrimoine national siko bino boye bisanga ipenza. Si quoi il y a Karine Pala wuti ko beta tournaye to zela ya beta bisona lisolo eza nango eloko te ba artiste bo fongola misu soki peno mi benga ka artiste mboka o et que oza penza na ba œuvre na yo o eloba lokola mams na biso ya botu na katanga ibozo na bino nga manager na bino o mona yo mo ndenge nini ko changer level communicateur na yo o mo ande o changer parce que j'ai compris aujourd'hui qu'on manipule beaucoup ce milieu-là parce que bah te belé bah on a problème, déficit il y a instruction, déficit il y a savoir. Donc mutu a danger, mamie évite qu'il a danger. Il faut ce qu'on peut expliquer pour botter kaye. Il y a un monde en États-Unis, moi on a 14 ans bimi à Oyemba parce qu'elle s'entourer de la bonne personne, parce qu'elle s'entourer de la manager, de la communicateur, il y a Sol et tout ça là a évolué. Justin Bieber par exemple, il y en a plein. Michael Jackson par exemple. Parce qu'il s'est fait entourer de gens qui ont compris son talent. Oh, bazu va promouvoir yango pour akoma nenga koma. Mais bino si vous boire na tala bozu keto boche liboso. Bozu monter mama bebo bo petiki. Manque d'instruction likolo. Ya monter mama be wana. Likolo na ngona matabisi oye olinga kotanga te, olinga kotanga ta papier te ya nzela, ata papier ba pesa so formulaire, mais ka ko remplir formulaire bolinga kotanga ngote. Siko yebisa ngai bolinga boko ndena level ya likolo bo matango ndenge ni na quelle magie. Bato ba gomez fo ko sakana na bino. Azo sakana pena na batu bo mona ke mwana mwasi azo sakana na batu azana eloko te na Nigeria yebi eloko te ya malonga na Nigeria kutu yenenga zana omoni ba kongole ba ndeni. So ba komi na je crois que maman international pour le belanga so comme en Afrique du Sud au moment la quartier moi izaka ya ba congolais so ok kuna orozala peka lokwa bango ba évoluer raté ba tout mo ba
na ba préjugé na bango sur mboka ba na bani yo ko sala eloko boye te et tout ça et puis tu vas jamais oser. Pourquoi? Parce que au vali na bato oyo bazala limité. Ailleurs c'est comme ça, même dans la Belgique na bani remona que ceux qui mwana na yo akimi milieu ba congolais a ko évoluer parce que eux ils sont spécialistes en limitation. Balingi kotanga te balingi ko apprendre te balingi kokota ba bureau te ba banga ka bureau lokolo ko mususu kende ko tuna information kuna pardon bino bo kende pona abanga ko lo ba français o ke mundela to lo ba français ko tenga mako yoka yo ozo memi traducteur na yo moko boyebokei na ye Google pe abateza nango wana obandi kokoti na bureau ya Niger wana oniki anglais oniki na français Google translate ya voice space alaka pour que mutuloko agomeza yo sara na bino lisuta yebisa bino ke boyenga bengaka ye po boko makuna bokangisa ba photo. C'est quelle bêtise ça? C'est quel fou joyeux ou folle joyeuse qui se permet de dire des histoires comme ça aux gens qui ont vécu dans son domaine avant elle, bastaboli longtemps, basali musala ya solo na mboka oyo, c'est seulement par un manque ya eloko moko boyo bande le connaître utiliser bango sakana bango. Et puis le salita bongo ngo potango mams. Il faut être folle, hein? Il faut être malade dans sa tête. Et puis tu as le culot de venir prendre ton téléphone aux yeux allumés ngo bananeti yo menape ko loba. Même si on a un mboka bazu micro ba tché, batu o baninga produit bazu micro ba tché awa. Ba yebisi bango ke ninga eza bena mboko za eloko toza fufu. Toyebi yotin, toyebi musala na ote. Donc arrête un peu de minimiser ceux qui t'ont appris le travail. Ceux qui t'ont donné le goût de venir travailler. Posez l'oroté, maman. Oso représenter l'oroté. Ni na Nigeria, ni awa. O représenter l'oroté. Écoute na Nigeria, écoute même ce peu autour, na ramon ndabwe. Ah, écoute, et l'autre côté, pardon, et l'autre côté. Donc les artistes, bolongo kanabino makambo banga moto, na uti Nigeria. Oh, na uti nini? Oh, et là nango yo penengo za na soko lingo ke Nigeria benga no kanga. Na ko expliquer ba biloko nini faut zoani, il faut mettre ensemble pour que Nigeria. Ba ko okosi na ka visa lelo lundi, mercredi to jeudi ba pesi pe visa. Muta ko sa ote. To ko sala na recherche ensemble sur Google. To ko na ba site, même les sites payants, on va payer. Au moment que to ko pesa yo ba directive o esileli. O ko kende na yo Nigeria po kuta ni pena ba ini edo wana na banani wana bosololi. Langue ka muteko po mama ndabu mais so ko na interprète ça na ye. Toluki interprète kakuna a interprété les yo et si li rien de plus, rien d'important, rien de grave. Bon moi la Karine pas la ko awuti kuna azozonga boyo ko makambo ya oyebisa bino mam na yebisa bino ya solo na ko sabino te makambo ya solo vrai, histoire vraie. Donc so mutu ko ayi artiste moko po akene quelque part abani ko la sabino keneti ya leki bino ya leki bino te po bino boleki na musala bino boleki na musala bobanga bango pour rien. Boleki na musala ko bandalelo ti lobi. Na musala ko bandi te botangisi. Peu importe ça en français ton anglais. Papa nani alobaki amwat. Papa nani? Papa Jean Chaka. Alobaki at. Alobi langue eza sous barrière te. Langue eza sous barrière te parce que le sous-titrage et tout ça là ça la manque. Mutat ako sarabino te ke langue eza sous barrière munene pona culture. Yango zo mona ah nzambe talande na yo kota na mabaku na mama mususu yango zo mona lelo par exemple TikTok ya mutu mwindu na mundele yana différence ni bino meko yebisama eza soute posa sous barrière te et puis quand ninga saka na TikTok wala bokomeli eloko moko boy kaka wana bako traduire pe azur repense limite eza soute toi ose seulement mutu lokola il faut pas tala que makambo est important. Mwana o ayemba tenge tengelele na ebite so bato ba yebi na makambo na loba parce que faut avoir l'information en tant que journaliste, faut avoir l'information à nyonso. Mwana wana lelo to website na commencé milliardaire a commencé la publicité na ba TV5 aloba teka ko yemba wana on a malformation et tout ça là et ça lié na mokili mobimba pour na que langage langue et ça sous barrière T. Ce n'est pas une raison pour dire que non et kangangai non exact. Vous allez bon là nzungu na mai na saison ça. Et ça les sous-souté. Ceux qui bozongi les sous bien bon mona Kalil mwana moko ataki na TikTok akoma nani meilleur TikToker numéro 1. Mwana ana banda olobate
ando sa ba vidéo na lobaka te boy aza mwindu baza sénégalais ando sa vidéo na lobaka te avant da kaka aosalaka ba geste aolakisa vidéo mosusu ou bien asali lokwa neti mutu moko aregrete ondie mutu moko aleli mwana wana lelo oyo akoti Nollywood naoloba akoti Nollywood te plutôt akoti Hollywood likolo kaka ba vidéo na ye ya TikTok bongo sikoyo pena artiste osali na ntango ya cassette CD tout ça là ya bobanga nini boye bobanga Gomez aomeka kokulunga akosela bato ke non baartiste mosusu mpe baobanga yango bakomi mpe loka bamikala surtout tantine wana ya simba wana komi bamokala Gomez kaka boye yaya na nga nyonso wana eza manque d'instruction eza manque d'instruction de savoir cherchez à savoir à vous valoriser à vous vendre pas au plus offrant, mais le plus cher possible. Impose ta dignité, impose ta valeur. Le quoi même ça va imposer valeur na un milieu ya tout monde bolimbi ça pena boa ba senti. Ya so boa ba senti. Je suis désolé. Boa ba senti, je suis très désolé. Parce qu'on a na mona communauté na mona batouté balingi ko apprendre te le quoi bino na mona te j'ai jamais vu alors jamais vu. Jamais vu. J'ai jamais vu. Jamais vu. Bato moko so mutu moko abimi bandi ko sala minene lokwa Gomez penza. Aya bandi sala minene. Bato ba travailler na simba ba komisie icône na bango. Po akela Niger ake ko tourner. Mais il faut être malade dans vos têtes. Il faut être très malade. Il faut un vide énorme. Pas mutu. Pour que se rabaisser à ce point. Au comité na mukala ya Gomez. Koke lobela kaye do ya vandi. Yo komo yo défendre ye. N'a préféré défendre ta sila. Parce que ce que s'il a accompli dans ce domaine-là, Gomez a retiré la lame sous quoi accomplir en gros jamais. Lame sous te. Hein? Oya simba pona omonaka sila. Bino nyonso bana basi ya simba boya na simba pola bomo sepela na sila bomona vitesse le ya ye koya bomoni le ya ndaya na sila nde babanda obeta jeu boye mais okomi pena mukala ya Gomez ya penza te ya na ngai pardon tu t'es rabaissé à un niveau. Je te dis, un niveau, ça prouve vraiment que nazoye bate ba classe yango bino bokelo ba bokenda classe andeni. Bonde otanga te, bobande okima classe. To bande za libanda baninga ba otanga na kati. Mais quand même un intellectuel quand il réagit, ça se sent que c'est un intellectuel. Ils ont la babiloko oh fois loba, ba argument ils ont poussé, faut payer ça pena argumentaire na il faut ils ont vraiment bien solide, bien nourri. Mais vous dites que vous êtes passé par le banc de l'école. Quel banc de l'école? Mais quand tu réfléchis, une personne te regarde, te dit oui, oh Penza, attangaka. Mais vous faites des histoires tellement bêtes que yam tabanda ko benga. Abanda ko benga te boko seli ya yam tabanda benga. Ya. Oh! Siko ya Karine Paul ninga ke ba bengi nani. Donc pour muta ke na Nigeria, il faut nécessairement benga ka bino. Hein? Non. Et puis yo mukolo ya bongo ofani na kiti oke loba etaki ya yeti. Donc pour dire que etaki ya sila voice wana ezalaki ya nanite. Mais tu es bête hein. Mais tu es sans esprit hein. Mais tu es sans personnalité à la fin. Tu es sans personnalité. Nollywood est ouvert à tous. OK, au saliba droit au faut kokisa OK, au visiter aussi ici. Tu veux aller plus loin, tu peux le faire. Ozana mbongo na ko longolisa ini edo de là où elle est pour venir à Kinshasa tourner. Possible. Siko Gomez ninga makasi mingi nde bino bolobi. Bon a bengi sa ba nani ba ko tourner out. Po muto ana mbongo mingi asangisa ba wenge kabwana futa bango ba soki ba 15,000 soki ba 100,000 soki ba combien achana en jeu. Ndenge moko soki mutu moko ya producteur moko ya solo aza ya film ana mbongo ne kuba akoko tombola penza o biso to sengi o peuple a sengi que demande le peuple asali pena que non film moko asangi si azui si la bisalo po si la ko zanga te so batangi ba acteur ya mboka ba actrice si la impossible azanga mami ndono so zalaka tozi ba mama belé tozi ba mama nani o to bani siko sala siko ba mélanger siko film anglais français lingala ba jongo ba sous-titrer ango ba tomboli kuna ini edo ba tomboli kuna o motela ba tomboli Rita Dominani oya za ghanéenne
ba tomboli ba kuna to zuzu ba figure ba papa Mike ba nani oyo ba vie Goliath ba yena ba sangisi yoka production. Et ces gens-là, si tu pars là-bas pour leur demander de venir jouer, bah bon yarate. Pour ba yebi professionnalisme, bah bon yarate. Il suffit de remplir ba condition na ye. Akoya, allez-y vérifier ba yebi Sabino. C'est pas Gomez qui leur donne l'aval de venir jouer ou de ne pas jouer. Même hier Gomez a mon arane bangote yaya. Mukimu kalabosa ile ya pamba po boko ayeko aboutir na ngone lorote. Amona batambola couloir moko te ba monana te azala kuna te ba monana te ba camarade te lorote. Soko ke ikuna yepe lokwa mutu nyonso oyo pa kokoma lelo okende kofuta mbongo kangisi na photo to ofuti mbongo aye ko selo musala po batona basala ba jeter na professionnalisme bango bazala ba blague te. Musala na égal mbongo yango monaka ba vivre na misala na bango parce que ba kendaka na ba plaisanterie te. Lokola o Gomez a sali sabino à votre tour bozo bokanga motema bokangisi mbongo yo moko yaka na mbongo na yo ofuti hotel na yo asakani na yaya mukolo lokola peshanga pour que lycée kuna pour des aventures kuna complaisance za la rate ya sentiment que ngala longo na ndako na tiki makamana tiki business na tiki mbana nanga pona ya kotala mutu ya Gomez na ndenge nini a sala mamba ndengona na parti nini. Donc même Gomez nenga zana ce ka remplir condition te ya maman wana mukuse wana tantine wana mukuse wana aya jouer te ka ba ono sozo mona wana mike wana ata moi 2-3 wana azwaki wana akembi pona yango bosala ba blague te nyonso wana pona ngako lakisa la Congo ke ya sa musala kuna nzoka ofuta azore na a récupérer mbongo te na zo bisa bino chaque jour soki na kosi apesa sa preuve pour Nigeria asala ba jete yango na bisa mam na biso merci félicitations. Pour on a fait que mam se babenga kaele pour surprise na ba fête. Ce boye bitenga na informer bino. Akena comme surprise na fête, il faut pas ça cacher pour y a le rôle la surprise na fête. C'est un sentiment te. Si ko Gomez yo nani ngo pela na Congo awa place yo uti. Bona ata na Nigeria to kende kuna nde ozo évoluer soit disant. Nani ngo ba ko benga akofuta yo mbongo po yo ya le quoi surprise anniversaire na nani. Nzambe na bon moyo. Yango na loba botika ngana loba te. Semaine passée nazaki occupé na ba contrôle médical et tout ça là. Mais quand je me mets à réfléchir sur certaines choses, ndé na mona rapena ki bata théâtre. Boa ba tintin ba leke bele yango moni ba tebele ba zoraka azuka français tche liboso sakani na bino degré moko don okokate. Yango na yebisa bino bo banda ko apprendre. Et linko loba te ke faut zonga la classe la ba formation. Formez-vous, bolongo la frousse, bolongo la kobanga, bolongo la makambo ya ke o ndenge zana ngana ketanga bozo ba papier ba biloko ebele botanga yango eko sunga. Bato théâtre, bosuka kaka ole kaka na TV sili obeta matolo te. Or que tu peux faire mieux. Mieux plutôt. Soko yebi valeur no ko kene musika o sala makambo bien makambo solo makambo danger. Mais tellement bomi yebité. Na yebisa rabino boye barake président ya oazana guerre ya communiste Ukraine. Aza artiste, comédien. Tala kota komi. Parce que se cultive domaine nango bosala so batunyo théâtre banana neni. Tinan kwani. So batunyo historique ya cinéma oyebite. Batunyo banane babanda théâtre na Congo oyebite. Donc yo yebelo te yo kaka brrr okitikpa. Le quoi Melchisedek a outil Nicolas Boina si. Et si le bandi ko vivre, au bandi le kaka et na ngo changa litoy. Yango moni. Ba sasi bino na ba président et tout ça parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Na ba tout musu ko saka nota saka ne comment regretter bisolo na ba beta ngote parti on a ba beta te so ba beti ko kangisa ta mutu. Pendant que yo mo mutu zalaka wana bilenge zaki ya yo biso to zaki te. Pour la niboye baki valeur na binote. Soki muta yebi valeur na ete za mawa mingi. Soki muta yebi c'est qu'elle vote. Ezo servir na elo côté bino boke ne ko s'instruire. Yango ba Gomez ba osaka na bino. Gomez ko osaka na bino atamu kolo moko ta elo côté na Niger et pe na Kinshasa na zo bisa bino. Nollywood soko lingo kene ko visiter côté na site Nollywood tala ba critères na ba formulaire au remplir et si le kei kuna. Soko lingo kuta na artiste nuance ya Nigeria, c'est possible yo pe en tant qu'artiste ok no négocier marché na qui que ce soit là-bas mbongo na yo kaka okosala yango bien pe Gomez wana ko tchepe na film le quoi bonne a komboli veranda a komboli makasi
opesi pe kanyaka na ya baluki ake eloko te apesaka visa te azalaka eloko te na Nigeria ni na Kinshasa ni na famille na bango eloko te sikoyo oyo bakokoma mikala ya nani ya Gomez nde eloko elekelanga ozwi mabundi na yo pene ovandisi yango pene na TV pendant lelo nazalaki na kanda makasi pene ya koloba ngo mpo nazali kotala yango nga naza occupé nango kokosala eloko te nayebisaki bino dala na ye ata soki semaine moko naleki te mpo na baraison moko personnel semaine ekolanda na koya naza c'est quelle sorcellerie ya bato baya na mutu me baofonctionne te boye yango natuni bino siko ya Karine Pala akei bokomona koyaka na barésultat ya bien pourquoi parce que aza na bavision ya bien vraiment je dis maman Karine Pala félicitations et je félicite votre mari parce que je sens que vous êtes entouré de très bonnes personnes au bazo viser haut et puis na vie âge ya ko apprendre ezalaka te âge ya ko oser ezalaka te vraiment eyelakisaka mobali no pena aza pena juriste atanga pena kelasi ya solo aa pena bon papa penza ya solo mpo makambo oyo azo accompagner yo yaya ekofuta yo dépenser na karaoke kolanda bamarina laba te naoyela marina laba naosisa na kotala na émission ne très bien mpona natala yango bien te lelo na ana bino. Il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ont placé 2-3 mots en français, ne bango bayebi te moko bondi makute ba froussard ya dernier niveau. Bureau na bango liboso ba kena ko kote za bureau ke funda ba mura na ba yagola. En dehors de ça bureau ya ministère de la culture et art ba kenda te pendant que ça ya bango ba kenda te. Ngayo bo mona. Ngai so ebisinga ke Mireille ke eloko be place na zanga na ko kende pion na komi na tuni na ju information so ba ebisinga que c'est pas possible je rentre tant que na kiete na banga ka bureau monte na banga ka bureau te peu importe grandeur nango o passe la pena ambassade yo moko pena ko kotisi nino zu relevé baluki ozongi sibo o sali yango pena tina suka. Et pour votre information ngai na ONG et ça pour evandaki et il y a des gens qui ont voyagé par mon ONG baza oboko tout na bango ba malade na banako accompagner les personnes vivant avec des maladies graves na ba fille mère et dans makambo bende yo kanganga na ozongisa ONG na bo sentir